Mbote na bayi nyonso bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Mbote na mino bisika nyonso bozali, j'espère que bino nyonso boza bien na mandaku elongo na mabota. Biso ça va bien ngolo na nzambe azobatela. Merci na ndenge bozwaka temps na bino ya kotala bilema na biso. Tikete nzambe na lola amona bino pe apambola bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs et merci na bino nyonso. Vraiment merci tikete nzambe na lola amona bino. Voilà bandeko lelo toza na recette na biso oyo ezali vraiment simple et facile oyo ezali ya kamundele ya ngombe. Alors toko réaliser yango ensemble na bino. Merci. Voilà bandeko a toza na ngombe na biso déjà tosokoli yango eza propre eza pe na ba morceaux déjà boye. Toza na mungwa na biso, toza na huile, toza na muscade, toza na ail na biso, toza na tangawizi, toza na moutarde et toza na assaisonnement na biso ya barbecue. Voilà. Et awa tokomi na étape na biso oyo tozo préparer biloko na biso oyo toko assaisonner nango musuni na biso soit viande na biso ya kamundele. Voilà pona kobanda awa toza na tangawizi na biso. Et awa toza na ail na biso. Okosalela ba épices na yo par rapport ya quantité ya viande na yo. Toza pe na muscade na biso. Toza pe na assaisonnement na biso oyo ezali ya barbecue. Voilà, donc tout est assaisonnement biso ya barbecue. Toza pe na mungwa na biso awa tokotia mwa moke. Toza na moutarde na biso. Tokozwa pe huile na biso tokotia. Toko mélanger yango ensemble. Donc voilà bandeko oyo ezali juste biloko oyo nga na saleli pona viande na nga ya kamundele. Soki omoni ki ozana eloko moko mosusu oyo lingo bakisa ko hésiter te obakisi. So lingo salela soit citron, lingo salela poivre noir, lingo eloko ka oyo omoni ko sepeli et o salela na mélange na ya kamundele ko hésiter te otie soki omoni eloko mo boye olingi olongola olongoli. Voilà. Donc tokozwa sikoyo viande na biso totie wana et toko mélanger yango vraiment bien pour na assaisonnement vraiment ekota bien. Na kati ya musuni na biso. Donc musuni na nga ndenge eza boye na assaisonnaki on a butu. Na kotumba yango jour elandi. Donc oza obligé te ola lisango na assaisonnement soko lingi te okoko assaisonner le même jour otiki yango quelques heures ekoti assaisonnement après otumbi. Ou soit soko moni ki ou préférer pe ki ola lisango na assaisonnement eza pe na problème te. Voilà bandeko oyo tokomi jour mususu jour o elandi tozongi sikoyo pona tokinde kotumba kamundele na biso. Voilà, tout le monde na biso. Toko balola yango comme tout le monde qui est elalaki, elala na frigo.
et na bimisaki on a tongo et là la qui efandaki na position moko. Donc avant to tia on a ba mbandi na biso soit ba tige na biso to ko mélanger en pe et sangana sou bien huile pe ezwa partout. Donc awa tout ça besoin tout baksa huile te parce que huile na biso eza vraiment enough. Voilà, et awa tout ça na ba tige na biso oyo to ko salela pona ko tia na kamunde ba ko tia viande na biso. Voilà. Toujours continuer na kotia ba viande na biso na ba tige na biso. Voilà. Vraiment na lobby na linga ki vraiment ni nangeza la simple assaisonnement nangeza simple mais soko moni ki ulingo baksa eloko nyonso oyo sepeli ko bakisa zala frais ya ko bakisa épices oyo osepeli ko bakisa soit kolongola oyo olingi olongola. Voilà awa to sisi ko tia yango et tolingi sikoyo tokende ko tumba yango. Merci. Oui bandeko awa déjà to bandi déjà ko tumba kamundele na biso. Donc voilà, vraiment recette à kamundele bandeko basenga depuis na umeli bolimbi si bandeko naza vraiment tellement naza trop chargé na makambo ebele ya kosala. Donc bolimbi c'est vraiment bolimbi ici. Et voilà awa toza toujours on a toujours tumba kamundele na biso. Donc tout le monde est vraiment ndenge ebimi. Donc on est continuer moi tellement moi ils ont ma casse vraiment moi image ils ont vraiment bien exalté mais il a vraiment qui tout quand même couleur waouh. Voilà awa vraiment tout ici résultat na biso yango yo malheureusement qui lumière ils a vraiment moi bon on a vraiment couleur nango bien ndenge ebimi exalté mais ils a vraiment bien. J'espère que bon na ki yango même avant tout que kotumbango si to banda kotumbango. Donc vraiment couleur moko kitoko et viande déjà vraiment kitoko na monoko sympa que le quoi ngandi na salon on ça va commentaire mais vraiment ils a qui vraiment kitoko. Donc okolia on a kwanga okolia on a makemba ka ndenge olingeli eloko oyo sepeli ko lia kamundele na yo. Donc ils a qui vraiment simple et facile. J'espère que vous sepeli la vidéo so vous sepeli nango bobo santé ko aimer vidéo ko partager pe ko commenter et bobo santé ko s'abonner na chaîne na biso pona bozanga kate belema na biso ya sikata ezokota. Merci na bino nyonso nzambe na lola amona bino pona lelo to suki ya ba to kuta na mbala ya sima. Bye.